C'est M. Kofi Olomide. C'est M. Kofi Olomide. Où est-ce combo? Il y a bateau magique. Être dite 30 fois, 20 fois, 40 fois par différentes personnes que cette chose est devenue vérité. Akosenga mokili mobimba pardon. Na kombo ya mowei. Na ba wei po balimbisa ye. D'ailleurs Joël Francis n'a pas vision. Wana kutu ye kutu aza même demi pasteur ti. Joël Francis. Aza même pas Joël Francis, aza même pas un demi pasteur hein. Tant on va faire sa définition musique. Ils ont raté définition musique chrétienne, na musique musique religieuse, na musique profane non. Définition ya ramo ndenge ba sala musique. Azana naza maître bien maître te. Akanga pe naza maître spirituel. Mutunyo soazo mona kazana difficulté o itali ma finance. Azo so musala te, musala zo marché te, y compris na ba pasteur. Mamuno zo ko marché te, zo évoluer te. Y compris na ba pasteur parce que je suis maître spirituel. Muto a guide ou a guide ka muto spirituellement. Na ba pasteur. Tout. Soit on a posé ça la miracle, ah ben on a la délivrance. Parce que mon délivrance et comment la Bible était, ils ont la spiritualité. Pour nous ça la miracle. Ka miracle na délivrance na maloba o ya parole na atondi sa église na ye. Yango ya aya luka pa na ngai. Parce que ngaza muta succès, il y a succès. Succès c'est quoi? C'est full wana. C'est nous. Le exemple il y a prophète Konde Liloba. À ça la religion et ça partout dans le monde. Ils ont perdu de sensité parce qu'un maître spirituel peut avoir ça la religion. Jésus a qui maître spirituel. Les maîtres. Domaine nion sozo salata yo no journaliste bon. Spiritualité zaka moko. Ndenge bango ba yeko balola ngo ba pasteur ke puis spiritualité nzambe nion so zaka moko. Bien, mbote na balandi biso, mbote na balandi nyonso ya émission awa biso. Merci Nankolo Mokeli pamba ete y a permettre tous à la sélectionner parmi les vivants et belé ba koufi et belé ba moni 2025 te mais asali biso ngolu to monana to mona to kota 2025. Bonne année na bato nyonso yangai wa bino mobeli ya mboka Miss Girl artiste tala to renouveler na mokili nangai nazana bino na 2025 buku oyo nde yango esika wapi ba invité nyonso ba yaka ko prêter serment pour la koloba bosolo pour année oyo to tambola kaka na vérité pour awa ezalaka biso. Merci pour l'appel, merci pour la message, merci bongo na appel il y a mon ami en direct de l'États-Unis, Patrick 10 Poutine, merci. 7-10 Poutine, merci pour l'appel. Bien, merci bon, on a maître Bolozi Pocha Luanda, merci Nairobi Visor Aigle, merci na GCM Production, de renouveler les sous-sous. Si on est makambu ya participé à makasi et bandi pour 2025, to salango. Bien, en face de moi, Nazana Fumu Mutamba, Yaza maître spirituel, Aza Moto Torosolana Ye, moi, Makambo Etali, spiritualité, puis actualité, et où Isa ko s'est passé, Namboka Rabiso, République démocratique du Congo, puis Namboka ya Luanda, et Sika émission, Oyo, Ezala tourner. Maître Mutamba, bonjour, bonne santé. Ouais, bonjour Mario, monsieur journaliste. Santé Pena Kitoko, 2025 Pena Kote Libiso, Pena Kote Pena Kitoko. Na remercier Pena Nzamba Bako Konda Bateli na Komisinga sous 2025. On a tika ebongote fona ko clairci sous batombo ba imboka qu'il mobimande nde ba message d'ailleurs poser la message na ngai
yango esali ke na ya pa na yo awa biso fumu motamba batutu ba comprendre que awa penza ezalaka biso tembenien makambo esi esilaki po awa pena soki awa biso te na ebite quoi fumu motamba boni na libota na bandeko bokotaki na bino pe bien bon libota pe tokotaki bien tokota pe na malamu eza libota oyo eza na Congo donc tokota pe na malamu libota eza partout na monde entier pena na solo na bango donc na ba fai na ngai ba téléspectateurs balanda ngai na ba client na ngai o ba misana déjà ngana saela ba makambo donc bakota pe na malamu voilà bino siko na makambo na yo charge ozaka nango yo okotaki na temple okotaki na bar to okotaki na famille bon nga pena nde na boye selon ngai nga na kotaki na nga na bar te naki na nga na ndako ozana parler to remese na nga nzamba bakoko bani ndenge akomisi ngai nakendaki nil par ailleurs naika na ndako si bato bazobeta na bango tokoti nga aza na nga na pesi bougie na ngai ozo remese bakoko nde bakomisi courant ezalaki te na bomoi pe na courant na pesi nazalaki na posa nazalaka na lumière ya bougie wana mpona remese pena nzamba bakoko nde akomisi ngai parce que omoni ntango ane ezali ntango okota ane mosusu eza na bave oyo tosalaka bave wana tosalaka eza mpona ya bave mo oyo tosalaka ya na ve onga nasalaki mpona 2025 mpona nga mo personnel mpona famille na mpona ekota ngai nzela nanga ezala ouvert ezala tout tompona mamonanga nyonso ezala kitoko c'est ça. Mais par rapport il y a le lénine ya komonela makambo est-ce que bino pe bozala kana le lénine moko boya ko traverser année ne to mona ba Christ to bakende veiller et ba kotania sika to mona ba mususu bakena ba préféré bakena ba boîte bar par exemple pour ba ko kotana ba mo mususu pe azana ba mo en famille ndeti ba ngole bazana mo culture wana bazana ba mo en famille pour ba traverser ensemble siko mettre tout à côté non côté nini c'est-à-dire à part de votre bougie bon on a oloba parce que o eza réunir au l'église ou on les a pour na mbota les religions on a mettre spirituel on a ba on a oloba eza ba invocation na on a sala baso to moko tanesika on a eza pour na wana eza so spirituel eza religion il faut qu'il y ait na église au sangani bino so toi ensemble là c'est ça prière de la religion mais nata que mettre spirituel na sala contemplation na ngai moko na sala ve na ngai 2027. Est-ce qu'il y a une différence entre religion et spiritualité? Différence c'est ça makasi. Ce qui est les amis et on est différencié. Aujourd'hui la mingi spiritualité, religion. Parce que spiritualité te dépendra de la loi à l'univers. L'univers surtout qui est la définition c'est Dieu lui-même ou a créé mon kilo, a créé mon kilo. Vous comprenez? Mais religion et ça toujours des religions toujours vivre dans mes beko ya batu ou nzamba tinda na mokili comme exemple comprendre ba Christo bazo vivre baza ko vivre dans mes beko Italie ya nani ya Jésus. Vous comprenez? Surtout na ba l'islam baza mes beko Italie ya prophète Mahomet. Voilà, c'est ça la différence c'est qu'il y a spiritualité dans la religion ya ngwana. Na pesa différence ya spiritualité na religion ya lokola mbisi o azana kati ebale na mbisi o balongo na ebale batie na kati aquarium est-ce que ako vivre bien koleka ndenga za ko vivre na ebale c'est ça différence c'est ce qu'on est en na spiritualité ngai naza maître spirituel guide spirituel fumu tamba le roi de basonge na botami na famille o eza famille coutumière o eza na pouvoir ancestral o eza na bokoko ya famille à part ba recherche on a sala okitanga o ba bengi spiritualité mais ngana botama déjà bongo na sa maître spirituel on a sunga batu na mambota les spiritualité comme par exemple bende batu bazo benga ngai parce que ngana webi ki ngana yaki apona mambo ya yaki apona délégation ya faire ba ni tout sala ni contrat ya production moko anango nangola na ndenge pe na tikala ki ko sala misala oyo ya batu eza awa batu bazo benga mingi bazo kansanga zaka mingi na domaine ya succès mais na mambo etali pe richesse pe na zawana etali ba porter monnaie magique ba code ya famille ou bengi pouvoir ancestral ke koko na bino wende ko na bino mombo zaka na code ya famille yo po na posa okoma bongo
Donc quand on combo on peut faire ça au commis de l'engagement na spiritualité. Est-ce que mettre Moutamba, est-ce que ça dit pour pratiquer spiritualité, il faut ou s'incliner soit aux religion quelconque pour pratiquer bien spiritualité? Est-ce que c'est obligatoirement pour pratiquer spiritualité, il faut avoir la religion quelconque? Religion, mutu ana pour sa spiritualité, mais spiritualité ça n'a pour sa religion. Religion dans la pour sa spiritualité. Spiritualité dans la pour sa religion. Voilà, c'est ça, différence en moi. Maintenant, si quand on spiritualité, il y a sa religion. Au monde qu'ils ont perdu un sens. On est commis tout comprendre le monde est. Ils ont perdu le sens parce qu'un maître spirituel peut avoir sa religion. Jésus a qui maître spirituel. Les maîtres, vous comprenez? Casse. Maître spirituel peut avoir la religion. Comme exemple. Or, tous l'exemple, il y a prophète Konde Liloba. À ça la religion, ils sont partout dans le monde. Qui mangestent. Ils sont partout dans le monde. Et ça, on prend. C'est ça. N'a pas sali religion. Est-ce qu'il y a muta sali religion, mais muta sali on prophète Konde muta sali. Au monde ici quoi? Pour anini, pour hasard spirituel. Alors, maître, les interventions de toujours qui n'a vu ça dans malais, déjà les bandits mais au précédent là quand même c'est bon pays qui n'a pas bien. Autre le va qui yo au qui au bout de la famille vous avez un pouvoir ancestral. Na âge nini vous avez initié pour bâtir ça la makambo ya spiritualité. Pour na kosala mamba nazaki da initié depuis na libuma maman na ngai mais pour na kosala ce que pratique ou tellement ma spiritualité na bano na âge à 12 ans. Na bano na âge à 12 ans. Mais j'étais déjà initié depuis na libuma maman na ngai. Dès nous vous avez déjà initié ou tali libuma maman. Ndé na yeba ki na initié tout tali libuma maman na ngai. Mais tant on a bandi pratique na banda ki nga morote na banda ki présent na koko na ngai présent. Ndeko kwa ayo expliquer ngai boye tanga nde na boye donc bonki ntana ba kenda ba memaka na ba église mabonza na ba pesa na mabonza te pour na yeba na nga déjà donc nga na spirituel mama na pesa ba bola o ba nzela ba na o ba na nzela ba tele mbazanga eloko kenda ke pesa na kata église na pesa mabonza yekende ba. Alors la décision ni nos joaki que oui, disons par exemple l'artiste fait rigolo là, il y a ceci ma monnaie qui mais yo tikali na mboka ya mbola. Voilà. Aujourd'hui décision ya tikala comment? Donc pourquoi? Décision au tikala parce que ngana ezaki ka contrat ya nini ya production moko kaka o yango là. Soki esili nango pesi esili. Ngana préféré na tikala na pour à propos ya misala oyo eza awa ya batu. Bato wa benga ngai ba promote ngana zela yango moni naza awa yango na éclaircir que naza awa nangola bato ebele baka saloko ngai de na nazongi de Kinshasa mais naza Kinshasa ti naza awa nangola donc tikali a pour travailler na tikali a pour na travailler mais rien n'empêche que ceux qui musala o ebengi singa bien na Kinshasa bien partout na monde ati balingi ba mona ngai ndeke na boya kokende te il suffit que to sur la calme to mettre mamunyo so a ndenge zalaka quoi c'est ça c'est qu'on a ndenge tikali a zo la mingi ya bato bazo benga yo eza déjà ya bato bazo benga pona lisungi nini par exemple na ngola a ilo nyo mo ipre no yo mo nyo zo kota trop lokola mutumisami abaike voilà kasi yango moni lo nga na eko claircir siko monde ya bato bazo benga mi pona mamba difficulté eti ya mbongo etali mamula difficulté d'argent. Donc bato bana posa ke ba s'en sortir. Difficulté za makasi na kati Angola awa. Mutu nyo swazo mona kaza na difficulté o etali mamu finance. Azo so musala te, musala zo marché te, y compris na ba pasteur. Mamu zo ko marché te, zo évoluer te. Y compris na ba pasteur parce que je suis maître spirituel. Mutu a guide ou a guide ka mutu spirituellement. Na ba pasteur. Tout. Donc à la politicien.
donc ngai naza na interdiction ya mutu te akoya koluka miracle na délivrance na maloba oyo ya parole na atondisa église na ye yango aya luka pa na ngai parce que ngai aza mutu ya succès c'est quoi? C'est full wana c'est nous. So pasteur a besoin église na ye tola. Voilà. So pasteur a besoin ça la miracle. Voilà. So on a posé ça la miracle, on a ça la délivrance. Parce que mon délivrance et comment la Bible était, ils ont la spiritualité. Pour ça la miracle. Au banda ne bande la Bible tina sous la Bible mon place monter ba commis vérifier yango ça la miracle. Faut y na spiritualité ba guider yo ba conduire yo ba tangisa yo ba talisa yo ni na esprit spiritualité pour ça miracle. Donc nous avons un enseignement, formation et puis soit tu mets les mots au célébat travail nyonso ala kiseka salarabu aussi. Et ça dépend de la clé ya moroso et pendant pour ça qui abanda enseignement pour ayer ba spiritualité malam na conduire na guider soit ça pour ça que mettre yo ko salela kanga kaka yo salela kaka mamu na ngai ezalaka toujours évoluer kaka na évoluera toujours na yo eza promité na ko sala yango c'est ça. Est-ce que spiritualité il faut poser la formation ou soit quand on va comme on est que alors que ni déjà na kufa asi akoli amon article au kamo que ba numéro ya moyo mo comme c'est grand prêtre. Bon ngai naza kabal juif na kabal juif na muto na tangi spiritualité à part ko botama na no na botama na pouvoir traditionnel pouvoir ancestral mais j'ai étudié aussi la spiritualité na tangi yango pe na tangi saka pe bato spiritualité na linga pe bato bayeba mai onga na yebi pe bato bayeba yango na sunga bato ebele. J'espère que mutu so mona numéro na ngai a contacter ngai abangate na ko sunga na waza na ko posa porte-monnaie magique a ko zo yango na posa ke pouvoir ancestral code ya famille a ko zo yango wana posa évolution ya mambo na ye ya ba faire na ezo évoluer te na ko sunga ye na ba faire ne ko vo et ko évoluer na ko guider ye na ko lakisa ye na ko tagilisa ye ndenge ni na ko sala pona mamuna evo o évoluer sans sacrifice humain sans makila parce que un maître spirituel ne soit sacrifié pas ngari na sacrifier déjà pour na batu nyos pour na pesa bango solution na ba yo sacrifice ne zaga ka makila ngai na sacrifier déjà makila pour na pesa solution na ba o nyos ba ko yanda ngai pour na ba client na ngai mais bango mamuna bango kozala sans sacrifice humain parce que ngala sala de ave eza musala na musala musuti na sala na mokili obanda na kola na botama boy ato mona tambola na mutuka cher ndenge nena banda ko eza na Congo kuna ba nitwana tout eza na kina mamba spiritualité eza ba politicien eza ba pasteur eza ba politicien eza ba pasteur eza ba joueur eza ba musicien tout consort catégorie nyonso na Gérard bango na ebine na Gérard bango de yo so sala sacrifice pour na batunyo ngana sala de sacrifice pour na batunyo c'est sacrifier déjà pour na batunyo so pour bazwa solution ba jouer rôle mo na Yesu ndenge akufaki pe pour na batu pour na ba Kristo azana na za maître be za maître te azana maître spirituel akanga na za maître spirituel na niveau na yebi ngapi na maître spirituel na niveau na ngai na mo milino na mai bakabolo pesa de kilo makasi ni mamuna lobi oh oui na yebi keza kilo makasi na yebi ke monde atie ko loba par-ci par là ba ni tourna mais ba benga ka maître ngapi na za maître spirituel guide spirituel. Bon, très bien. Moi, nous toucher mon pasteur, on profite aussi l'occasion pour tout sur le nom de mon Makamou le cas. Comme actualité, dans la République démocratique du Congo. Est-ce que on peut croire à Christ, on peut croire que ça vous attendez 10 pasteurs, ou va se vendre dans l'année solo, ou beaucoup dans le monde dans il y a spiritualité. O ba ya pe kuluka bino te to kuluka mamuna bino te bazate bango nyonso bayebi onga na aloba spiritualité mute sali religion spiritualité mute sali église spiritualité mute tombola église siko kima spiritualité ndeni yango neza base fondamentaux ya vie ya mutu nyo
na domaine nyonso ozosala ta yo no journaliste bongo spiritualité ezaka moko ndenge bango baye kobalola ngo bapasteur ke puis spiritualité nzambe nyonso ezaka moko sozo comprendre Déjà wana ça dit la lisasa pasteur asura zate te azate maître Mutamba basi ni to mona ke oya za vrai to za fou basini omona oyo aza vrai oyo aza faux basini deja ozoyebana deja bino moko bakristo oyo boza na kati ya baeglise na bango banini bazomona bango moko pourtant yo ozoloba boye ke bapasteur ya vrai baza te parce que comment est-ce que bapasteur wana boya susu koyo oluka succès délivrance mambo nyonso otoloba ayepa na ye te vrai ya oyo ozolobela eza vrai non vrai ya oyo ozolobela eza vrai na sens nini oyo olobela ngai eza vrai essence niki aza mosantu doyeka na kombo ya Yesu nde kobika so pe ndenge nini ozo comprendre yango nalobaki baza te kasi on a le but soki ya vrai essence on a kana kombo ya Yesu kobika baza te voilà parce que ndeni ni kaka ba o ba ko Yesu pa na yo wana yo lo revese ba on na TV bu ke baza na ba vrai te yo revese ba na TV ba Yesu vers yo ko ba yo succès na mamunyo so na olobi kasi o deja bayaka deja babomba secret o na bayobi o na bayebite ba koyaka ka ba kolanda ti po ba koma pe lokola niveau oyo ba ninga na bango bazali oh boyo zo mona grave ba koya ba kolanda nga tayi kongo muto ate na lobby en général. Ah bon? Oui. Ce qui se passe dans l'actualité, il y a l'ivoire, il y a pasteur Mabiso, Christian Kibukusu. Voilà. Paix à son âme. Tout le monde est sorti médiatique. Au lieu de la chair, il y a pasteur Mike Kalambaye. Vous voyez le pasteur Mike Kalambaye, n'est-ce pas? Pasteur Mike Kalambaye, na mona ki ba vidéo on a ces interventions, on va te mêler, ba CP na moté. Les appels à te mêler et déranger bango. Maintenant, vous êtes un maître spirituel. Est-ce que maman Mike a lobby qui a mon a profité à Solana d'Akmoula na téléphone? Ça peut être vrai. Bon, on a roloba atteint la Bible. Ba lobby photo za na respect ba mort. Muto da kufi déjà azal liema bon fona biso ba auto tika li vivante. Do yenda za bon azana na respect ba mort te. Sko ba émission na oyo paix à son âme ya nani ya pasteur d'Akumuda o akufa kana parce que yé pas za pasteur le roi est. Tu comprends? Tant ba no sala ba émission na pona bimaka te alobi a contredire so makambo na oyo pasteur d'Akumuda lo baki eza lukuta. Fala contredire tant qui vivant. Est-ce que basona kana moyi? Basona moyi te. Pasteur Marc Kalambaye na peso titre no ya kombo na ki pasteur ndo linga ba benga yo. Hein? Faut que ça respect na bawe kusaka na bawe ite soko sengi pardon te ava ebembe kunda na koya kwa étaler mambuno nyonso na TV nani pasteur Mike Kalambaye na koya ko étaler mambuno nyonso na TV soko sengi pardon te aza na respect vers ba mort na koya ko étaler na TV makamu nini ya yi oyo ko étaler na TV ozana bobiwana o no sura na Akumuda na koya ko étaler mambuno nyonso na TV na koya ko étaler mambuno nyonso na TV Kalambaye na ebisio déjà so sengi pardon te nga fumuta mana ebisa yo na koya ko étaler mambuno nyonso na TV na koya ko étaler mambuno nyonso na TV na koya ko étaler mambuno nyonso na TV ezanga fumuta mana alo basiko na koya ko étaler mambuno nyonso na TV na koya ko étaler mambuno nyonso na TV Mike Kalambaye Mike Kalambaye nazo bana yo soki osengi pardon pa bawe ite na kwa kotalema mamuno nyonso na TV ezanga fumuta bana lo bana yo oyebinga bien oyebinga bien Mike Kalambaye bio ayebinga bien soka tie tembe na ozonga kasuka na kwa kotalema mamuno nyonso na TV musiciens nyonso bazana kisasa Maître Mutamba ba musiciens nyonso ekola na kisasa musicien nini oyo azana spiritualité
où elle a élevé la spiritualité. C'est M. Kofi Olomide. Oui. C'est M. Kofi Olomide. Où est-ce Où est-ce Kombo? Il y a bateau magique. Kombo et Bimarapamba te. Pour na kanda ya nani, ya bawei. Faut qu'on respecte bawei. Bawei ba respectera bango. Nous tous soit koufi, à comme un élément de moro dangereux. À comme un esprit n'est pas utilisé pour maître spirituel. C'est Kofi Olomide. C'est M. Kofi Olomide. Où est-ce que c'est M. Kofi Olomide. Il est un maître spirituel, il est un Congolais. Banda génération, il y a une génération, il y a une preuve. Donc c'est vrai d'avoir musicien gospel dans la musique. Nyonso. Musique ezaka moko. Tant on appelle sa définition musique. Ils ont raté définition musique chrétienne, na musique musique religieuse, na musique profane. Non, définition yaka mo ndenge basala musique. Est-ce que Yesu ayemba? Yesu ayemba? O mabina na Yesu. Yesu ayemba? Ayembela na mboka ni. C'est pour ceux qui ont qui moi basamba na moi bien sûr. Ceux qui ont qui makambo pasteur Mike Kalamba ya lobi. C'est vrai qu'ils ont le kuta. Parce que tu voyez bango ndenge sur le kuta tu es sur parce que moi ya za susute. Yena kutana da kumuda humanité atikala kutana été et ça jour monter ba sola na téléphone jour nini mo ba sola na téléphone ba bloko na nyosa démentir bango. Oh, ba preuve ezali. Ba preuve ezali belé. Na sens ni. Première preuve nam. OK. Ba émission mutasali ba émission tongo midi poko ba émission ezaka émission moko ti ba émission belé alobelaka mambango. Banda ba émission salama déjà ceux qui na bossa ba 3 ans déjà passé yango parce que pour année à contredire qui était tango azaki vivant c'est que aza faible des faits pasteur dakumuda ya za faible ababanga tango akufi parce que ne ba swana pour moweyi tango akufi na temps pour répondre yote biso ba to utilité ya moweyi to utilité ya ba weyi biso ne faut ko répondre comme ba maître spirituel auto ba utilité ba weyi. Siko na makabo ni ezo kende nini ekoki ko arriver ceux qui par exemple que pasteur Mike Kalamba ayo ko sena bolimbicité na ba ko tenaki nini ko arriver ekoki ko koma pour na bino ba maître spirituel nini ngo ekoki ko koma rechit au kita makasi ko kitane ko tu de bandaki déjà na concert wana abetaki na martyr après ka concert wana akitaki déjà kombone limo ki dans la planète. Ya kanisa ki soki ya lobby atangi komba mowe inde lève ne ko mata sous c'est un vrai ko kita sous ya wana. Mais faut singane pardon. Soki asengi pardon te na koya ko étaler na TV mambune nyonso na TV. Akosenga mokili mobimba pardon. Na kombo ya défunt ya mowe na ba wei po balimbisa ye akosenga ba wei su ndeni oh pardon akosenga tango démentir de mowe mutu na moke ya a répondre mowe ba wei nyonso pe baza ya koyoka ti eza mokili mususu ti mokili na po ye bango fozaka mutu za maître spirituel zo guide spirituel c'est ça eza mokili mususu. Alors maître Fumu Mutamba tu peux pour vendre mingi na tout ce que tu as conclure na makambo na yo le ndenge nini bato bakoki kosala mpona basolution ya baproblème na bango bacontacte yo comment bon mpona basolution ya bato bacontacte ngai na numéro na nga oyo mosusu ekozala na fichier na bande d'écran mais na apesa parce que mais ces journalistes c'est pas azwaka badérangement mingi eza plus 244 926 52 11 88 na bandeli susu plus 244
926 52 11 88. Wana eza numéro de contact na ngai eza pe na WhatsApp partout bozali na monde entier mokili mobimba bobenga ngai ou aza na posa ko tuna ngai ba question a posa ko tuna ngai makambu ana posa na saele makambu na ye donc a contacter ngai abanga te ngai na sula na ngaka na expliquer ka mutu o eloko aza na ngopo o aza na ngopo ça c'est ça. Merci pour répondre à l'invitation à biso et ça plaisir ya kozala na awa. Alors ceux qui ont besoin de apprendre la spiritualité c'est qui à contacter le numéro au wana. Voilà. Voilà. Au père, on a pour ça prendre de spiritualité. Et vous avez la catégorie, nous sommes les politiciens, vous avez les pasteurs, vous avez donc catégorie nous sommes. Contactez le numéro, on a quoi prendre de spiritualité. On a l'action différence à spiritualité dans la religion. Vous comprendre, vous avez vendre et nous comprendre oui, nous avons pas les bons qui comprendre ce c'est ça. Merci beaucoup. Toza pena ravi tokomi na suka ya émission Abisso.